Bonjour, bonjour la communauté. Bande kafana banda na kopesa liboso numéro nanga ono so lukanga ya ni alinga pesa nga information azo information lukanga yi na plus 00 33 7 53 62 75 54 bandeko oyo nani ayebi pasi ya mukanda te na mboko oyo pasi ya mukanda oyo tomona na mboko oyo bamisusu ti lelo 10 ans 15 ans 20 ans zwa mukanda te misusu mpe asali mpe 15 ans yozwa mukanda mais misusu mpe kaka nani ayebi pasi ya mukanda te mpe tala bandeko na biso bakongolais bakosaka na mikanda tala ndeko na biso oyo congolais ya Kinshasa mwana ya bandal babotoli ye nationalité badéchoir ye nationalité na ye ndeko na nga babotoli ye nationalité mpona nini lokoso ya na lobi ke bandeko na ngai cheval de bataille na ngai ezali na kobundelaka kaka bamentalité faut changer bacomportement éducation na conscience faut esala tala ndeko babotoli ye nationalité na minute oyo adeklaraki bana 21 mpo kaka na mbongo na mwana moko na tete moko boye mipiko kaka te alingi mosala te 21 bana 4000 euros na mutu moko 4000 euros yango babotoli ye mokanda bakangi ye babotoli bamama wana nyonso mikanda epuis bakosamba yango na ezoyebisa bakongolais bochange bizaleli bochange bamentalité naza wana mpona kofinga te mpo kaka na kodenonse na denonse wabino molobeli JDK Mopao soda ya poto John et Diamonica nasuki awa bopanza message et servir leçon na ba oyo nyonso baza na intention ya kosala makambo ya ndenge wana botika oyo eza mboka mondele mboka droit inchala ingeta